mapata ya RDC spécialiste ya Congo profond mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année CAA mosepelisi ya bavio na ya kitoko apropose mpe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki mpe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka vd CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela yango bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela yango CAA seye yende mfumu. Mercredi la muna bala nyonso ya info lingala journal peuple pona peuple to funga basangana so pona kotel sabino ndengo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi akomaki na Washington na États-Unis d'Amérique pona ko participer na cérémonie de signature ya accord de paix entre RDC na Rwanda pona kosilisa guerre est ya RDC pour rencontre tripartite et a prévu jeudi 4 décembre na Maison Blanche entre président Donald Trump Félix Tshisekedi et Paul Kagame to poursuivre basangana biso na primature pona kotel sabino ndengo premier ministre Judith Suminwa Kitaki mardi 2 décembre na agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions de collaboration pour na kotala ndenge nini misala ezoleka kuna Nathalie Kaila héritier Mapindeli. Premier ministre Judith Suminwa akendaki mardi 2 décembre 2025 na siège à agence de pilotage de coordination et de suivi de conventions de collaboration APCSC na mokuse na double casquette na ye ya chef ya gouvernement pe autorité ya tutelle Judith Suminwa Tuluka akendaki kotala mosala oyo ezali réalisé epai ya structure gouvernementale oyo chargé à superviser pe coordonner pe assurer suivi ya mise en œuvre ba convention signée entre État congolais et longola ba partenaire na ye ba échange oyo ba responsable ba personnel bango nyonso ba sepelaki na visite oyo na ba installation na bango epai ya premier ministre akumisaki avancé pe ba résultat oyo ezali déjà obtenir Judith Suminwa ateyaki na bango bako bakaka na kosala mosala pour na ko garantir na ba accord oyo ezali conclu elongo na ba partenaire mingi ba grand projet ba infrastructure oyo ezali bongo pour na intérêt ya peuple congolais chef ya gouvernement a insisté ki na impératif ya contrôle ezala pour l'exécution ya malonga ya ba projet pour na ko éviter bradage ya ba ressources nationales boye na ngambo mosusu président ya conseil d'administration ya PCSC Claude Mamba Kabasu a qualifié satisfaction na ye pe a qualifié première visite officielle ya premier ministre visite moko historique alobi azali honoré na présence ya chef ya gouvernement na kombo ya conseil d'administration boye akumisi première visite officielle oyo na moment historique oyo établissement ezali bongo ko traverser présence na ye etalisi encouragement pe soutien na mission na bango ba équipe technique pour na bango ba présenter ki na premier ministre état ya avancement ya ba chantier ebele ba chantier prioritaire oyo ezali piloté pe coordonné et pa ya agence na bango visite oyo s'acheva ki na signature ya livre d'or et pa ya chef ya gouvernement pe photo de famille et talisaki bonne cohésion entre tutelle na établissement public. Les enfants reporters de la ville de Kinshasa bayaki ko vivre mardi 2 décembre expérience unique na cabinet ya premier ministre Judith Suminwa bazalaki accompagné na ministre ya genre famille et enfants pe na délégation ya UNICEF. Encore une fois de plus Nathalie Kaila héritier Mapindeli. Mardi 2 décembre 2025, ba enfant reporter ya Kinshasa ba vivaki expérience unique mokolo wana ba yaki na cabinet ya premier ministre Judith Suminwa Tuluka oyo a réservé la kibango akay moko chaléré boye ba hôte na ye ba yaki kotala mosala ndenge esalemaka au quotidien na bureau ya premier ministre bazalaki accompagné na ministre ya genre famille et enfants pe délégation ya UNICEF ezalaki journée moko lokola mikolo mususu te na avenue Roi Baudouin na commune ya Gombe
pene 50 enfants bango bayaki kota la première ministre boye oyo ezali na première ministre invité ya chef ya gouvernement bazwaki droit na rappel historique ya bâtiment mythique oyo epai wapi premier ministre ya RDC a travaillé après indépendance pour na jeune écolier oyo premier ministre a se transformé na guide ya circonstances sensibles na diversité ya ba groupe pe ba comprena que le susu bana oyo bazali ko vivre na handicap bango nyonso ba s'adaptaki na étape oyo ya visite batalaki nanu bureau ya directeur ya cabinet ancien bureau ya héros national Patrice Emery Lumumba ba jeune congolais oyo ba futur dirigeant ya mboka bango ba se plongeaki na cœur ya lieu oyo pe batalaki mosala ndenge ezali kosalema na lieu oyo ezali bongo lieu moko symbolique na bureau na ye moko chef ya gouvernement atalisaki bango pe expliquaki na bana ba élément nyonso ya agenda na ye ba réunion ba analyse ba dossier vidéoconférence pe lisusu batalaki biloko nyonso pe ba visiteur nyonso elongo na ba collaborateur na ye direct pe bazwaki ba explication ya ndenge na ndenge soki misusu basepelaki na initiative oyo ezali kotalisa volonté ya premier ministre ya kotombola inclusion ya bana na gestion ya ba affaires publiques ba misusu basepelaki na meilleure compréhension oyo bazalaki bongo bazwaki ba explication na coordination ya gouvernementale na maloba na ye chef ya gouvernement na poso na ye ya mama ateyaki na bana bazala malamu moko na moko ayeba na kosala kilasi na ndenge elongo bani mpona korealize ba rêve na ye visite oyo ezali immersion na primature ezali bongo na cadre ya dialogue direct entre chef ya gouvernement azalaki na yango elongo na bana na occasion ya célébration ya journée mondiale de l'enfance cérémonie ezalaki organisée na ministère ya genre famille et enfants en collaboration avec l'UNICEF na thème national promouvoir l'inclusion des enfants dans la gestion des affaires publiques thème ezali ko correspondre na premier pilier ya programme d'action ya gouvernement oyo ezali kotia accent na promotion ya potentiel humain mingi penza ba jeune na conduite ya développement ya mboka. Honorable député bazalaki na séance plénière mercredi 3 décembre pa iwapi ba examinaki question d'actualité ya honorable Kitumani Didier adressé na ministre d'État aux Affaires étrangères. Question d'actualité, il y a honorable Marie Kouette Moutinga adressé na DG, il y a OCCP. Question d'actualité, il y a honorable Tupele Barcel adressé na UPM, il y a transport, ba détail beaucoup zoyango na journal na biso, il y a lobby. Nangama mososobo simba na ministère, il y a économie nationale, ba organisé que mardi 2 décembre, séance et formation dédiée na utilisation, il y a nouvelle application de premier enregistrement des acteurs de l'économie informelle. Patrice Lundombi, Héritier Mapindi de Basada Kiwana. Vous voyez le nombre, vous êtes nombreux. Ministère ya économie nationale ba organisé qui mardi 2 décembre 2025 séance unique d'ouverture et de clôture ya formation dédiée na utilisation ya nouvelle application pré-enregistrement des acteurs de l'économie informelle cérémonie et salemaki na salon ya immeuble ya gouvernement ezalaki présidé et pa ya conseiller en charge ya économie informelle Jocelyn Napa formation oyo ezali bongo vaste programme gouvernemental oyo ezali ko viser ko identifier ko structurer pe ko accompagner ba opérateurs oyo bazali ko évoluer en dehors ya cadre légal pour na ko favoriser intégration progressive na bango na économie formelle na intervention na ye conseiller na pas insister mingi na responsabilité ya ba équipe oyo bazali chargé na pré-enregistrement a rappeler bango programme oyo ezali étape moko ya malonga na transition des acteurs informels vers le secteur formel. Nous conscientiser. Donc vous voyez le nombre, vous êtes nombreux. Il y aura une petite sélection qui va se faire, donc ce n'est pas la liste définitive, mais c'est un problème de conscience. Vous allez être sur terrain, on va donner le maximum pour que tout se passe bien, mais en dernier lieu, c'est à vous qu'appartient tout le poids de ce projet. La formalisation, pour rappel, c'est un grand programme, un vaste programme qui dépend de la valeur que vous allez donner à cette politique. Vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba a souhaité une initiative Oyo et comme activité moko régulière pour aider Banakobota
création ya structure dédiée na formalisation ya masse séance oyo ezalaki enrichi na présentation technique ya nouvelle application numérique ezali outil moko central ya dispositif ya formation ezali dévoilé na cellule informatique ya cabinet ya ministère application oyo eko permettre na ba enquêteur bayeba na ko créer compte pour na ko enregistrer ba acteurs économiques sur terrain pe lisusu ba consulter ba dossier nyonso ezali traité pe ba fournir na ba entrepreneur code moko ya formalisation pour na suivi administratif. Joseph Biadouni ya directeur chargé ya formalisation na ministère ya économie nationale a précisé que ministère oyo ezali innovation ezali ko marquer bongo avancer moko ya malonga pour na ko moderniser collecte ya ba données ko améliorer ba suivi ya ba dossier pe ko renforcer transparence ya processus. Nous sommes en train de bâtir et mettre en place des grandes réformes. Nous sommes en train, ensemble, d'implémenter une nouvelle économie qui sera celle-là du développement du pays. C'est le travail que nous sommes en train de faire ensemble. Et c'est raison pour laquelle nous apprécions, sincèrement, le vice-premier ministre Mkoko Samba pour avoir pris à cœur cette partie de l'économie. Dans ce cas de formation, Oyo, Fiston Mangunda a commis une étape moko déterminante. Oyo, ezali ko fongolanzela na formalisation effective ya acteurs économiques. Il y a informel. Nous sommes à la formation. Alors pour ce faire, pour arriver, il y a l'application qui a été mise en marche pour permettre l'identification de ces acteurs économiques. L'application est facile. On va formaliser tout acteur économique, mais cela nécessite que chaque acteur économique soit muni de sa carte d'identité. Ministère ya économie nationale a talisi engagement na ye pour na structurer pe ko moderniser secteur informel oyo grâce na ba outil numérique oyo ezali bongo ya malonga pour na mobilisation ba équipe oyo sur terrain étape moko stratégique pour le développement économique, social et financier ya République démocratique du Congo. Ba enquêteur oyo bazana 3 jours ya pratique individuelle avant de descendre na bango na terrain pour ezali koya. Na cadre ya test national ya désignation ya ba examinateur ya supervision ya ba épreuve pe suivi administrative na ba candidat des fondations lona na impulsion ya ministère ya ici baza ko informer public na lancement officiel na processus national ya sélection pour na édition 2025 na bourse excellence na RDC Congo et ko salema samedi 6 décembre na ba site oyo. Nathalie Kaila. Na cadre ya test national ya désignation ya ba examinateur ya supervision ya ba épreuve pe suivi administratif ya ba candidat fondation lona na impulsion ya ministère ya enseignement supérieur pe universitaire recherche scientifique pe innovation na application ya décret numéro 25/035 il y a le 12 novembre 2025 où ezali ko porter sur instruction modalité octroi pe gestion ba bourse nationale dénommé programme excellence à RDC. P suite à publication, il y a arrêté ministériel numéro 145, il y a le 1er décembre 2025, ministère a confié officiellement la fondation Lona gestion technique, il y a processus, il y a sélection. Test, il y a sélection nationale au Ekozala Bongo, samedi le 6 décembre 2025. Horaire exact et copé samabongo topé que ça la communiqué via banzela ya bakano officiel ya programme excellence ya RDC ba épreuve et que ça les mana 6 centres agréés wapi pai lokola na Kinshasa et kozala bongo na Institut national des arts inana mokuse Lubumbashi Université de Lubumbashi inilu na mokuse na Matadi kuna na INPP Institut national de préparation professionnelle na Kananga et kosala mabongo na Université pédagogique de Kananga kuna na Kisangani na Hop School International na Kolwezi na université ya Kolwezi bo simba ke ba prof o ekozala évoluer na ba compétences fondamentales ya ba candidat na 4 matières chaque matière ekozala compter na 25% na note finale na yango français anglais culture générale pe mathématiques na niveau ya 4e littéraire ba oyo ba ko participer et sengeli na bango bazala ba candidat ya nationalité congolaise. Par candidate oyo bazwaki au moins 80% d'examen d'état session 2024 candidat nyos esengeli a présenté kaka pièce na ye identité valide o ezali kotalisa preuve ya nationalité na ye kozala pe na nationalité congolaise kozwa lisusu 80% na examen d'état session 2024. Programme Excellence RDC est un investissement ciblé
pour na doter nation congolaise na ba compétences nécessaires na développement et ba bourse. Oyo ezali orienté na secteur prioritaire défini na gouvernement. Conformément na note circulaire, il y a numéro 25 bar mine et sur P. Il y a le 1er décembre 2025, Baloria, il y a édition 2025 et Sengeli basse orienté na moko ya ba 4 filières stratégiques Oyo. Il y a liboso STEM, sciences technologiques, ingénierie, P mathématiques, Bakissa numérique, Yami Balé, mine, énergie renouvelable, P développement énergétique, Yami Sato, agriculture, agroalimentaire, agroforestière, agro-industrie, pêche industrielle, P élevage industriel, Yasuka, ingénierie en infrastructure aéroportuaire, routière, ferroviaire, portuaire, transport. Bo simba ke fondation lona a sonoré yako assurer mission oyo ba confier na ministère ya enseignement supérieur et technique et recherche pour na ko garantir processus technique ezala bongo rigoureux, transparent, équitable, fidèle, pe lisusu na esprit ya décret numéro 25/035. Ah voilà, c'est ça que je me disais. Je les appelle juste pour les encourager et lui dire que je l'attends impatiemment dans la famille Excellencia. Député national Elia Chango Marikwet Mutinga. Député national Elia Chango Marikwet Mutinga azalaki week-end moko très chargé et pas wapi azalaki ba activité ya ndenge na ndenge. Reportage. Journée dimanche 30 novembre, ils qui chargé pour honorable député national élu à Tchango, Mariquette Mutinga, ayamba makinanu na église PV ya Longo, kuna na paroisse Mabanga na quartier Mikondo, ba fidèle ya église Oyo, et Longo na représentant légal na bango, batundisa makine esengo, pona mal, batundisa makine esengo. Na maloba na ye Mariquette Mutinga azwaki engagement ya kopesa contribution pour na église Oyo basoma parcelle ba fidèle ba kumisa nzambe bongo na ba bonne condition. Mama yenda ibi pasa bana yenda me makabana libuma ibi ndeke misaka bana libuma ibi pasa bana bana baleli ame mabiso longo la biso wana ba Mutinga nzamba poni yo salela alléluia salela. Après visite à l'église PV à Longo, l'infatigable représentant le peuple à Kendaki église mission évangélique Betesa au Ezouami Bongo na Masina sans fil Nabo Kambemi ya pasteur d'Adam Pipa Bango pe bayamba qui élu à peuple na esengo ya makasi awape honorable Mariquette Mutinga à promettre qu'on paie enveloppe pour finaliser paroisse na bango geste oyo ezalaki bien accueilli et pas ya moko ya ba collaborateur ya pasteur hello aye kotala biso tozana esengo makasi vraiment ndenge nzambe asimbi mutema ne aya kotala biso mais eloko tozoloba ke atika biso te à continuer na biso pe tozo soutenir les sous surtout ça nzambe na biso pe acha eloboko esuka ki wana te espoir ya bana ya Tchangu akendaki bongo na centre universitaire Tangoa oyo ebandaki ko célébrer 30 ans existence na bango awa honorable Mariquette ayamamaki lokola reine pe asalaki résumé ya tournée na ye ya dimanche 30 novembre na bandaki na église PV ya Longo na Kimbaseke na sukisi na église ya pasteur visionnaire na Masina et na yesiko awa na Rigini na centre Opus Dei Tchangu centre Tangwa et eza centre oyo e formant biso tant nazalaki elenge na bandi koya awa j'avais 18 ans et lelo nazo sentir que le fait que na lekaki awa nazui ba formation mingi o etali moralité o etali intellectuel ndenge nini okoki kotanga ko préparer ba examen totozalaki na ba séance à formation à l'époque awa mais je crois qu'ils ont continué pour na moni ba jeune fille ba ye ebele ezali mingi te awa na Kinshasa je crois que ceux qui ba parents ebele ba yebi que centre Tangwa eza ba otinda bala na bango po awa nde ba kotanga malamu
kotalisa esengo na ye na anniversaire ya centre universitaire Champagne efongwamaki na esengo awa na assistance oyo bazalaki nyonso ezali kotalisa véritable communion oyo espoir ya bana ya Tchangu. Honorable Marie-Kate Mutinga aza na yango elongo na baélecteur na ye. On recommence. Non, c'est Honorable Maritine Elia Selemba Wakitaki na quartier Pulumba Mupona Kotia Kimia entre agents de l'ordre na population Igor Tingi Christian Kengeveni. Elia Kominia Selembao, honorable Maotwene, du les responsables, Papa Selembao, Azalaki Mokolo ya mardi, na quartier Pululumbambu, kuna na Kominia Selembao, honorable Maotwene, Ayokaki Nungu ya Kozanga, collaboration Tope Boyokani, entre agents de l'ordre, et l'ongona population avandi na quartier Pululumbambu, Yolokola, Elipe Molobeli na Bango, Yende Azalaka na initiative Oyo ya Kotia Social Kuna, pona ko éviter insécurité na quartier oyo kasi tango ayoki nungu kobenda na ezali tango nyonso kendaki peti na bureau du quartier epai wapi asolaki na ba responsable ya quartier Pululumbambu nyonso kaka po kimia ezala na quartier oyo population à vivre na ndenge ya malamu insécurité ezala te pe collaboration ezala malamu entre ba agents de l'ordre et longo na population soki collaboration ezali te eloko moko ya malonga ekoki kobimate l'homme du terrain honorable Maotwene du les responsables Papa Selembao na sima ya kosola na ba parti nyonso apesa ki ba précision na micro ya Info Lingala journal ya peuple. La police ndem dazana wakoki ya ko sécuriser biso mais kuluna a ko sécuriser biso te biso toza obligé de coopérer na bango na ko yebisa bango ke eza malamu te population obine boza habilité ya ko kengedela ya ko protéger bakoma komona bino lokola banguna esika muni danger kuna okimela pa na yo akoba komona yo nde okomi mutu mabe po na ye na solo na bango makambo wana nde na sengi na biso population to ça la part na biso to banzi que de senti honorable Maotwene na quartier Pululumbambu ekobota mbuma kimia ikozala entre population et longo na ba agent de l'ordre pambate bango batami wana pona kobatela la population et longo na biloko na bango honorable Maotwene descente na yo et soulager bana Pululumbambu basepeli po ba ko vivre na kimia et longo na ba agent de l'ordre. Compagnie africaine d'aviation CA Anamko c'est le 33 ans mobimana service ya population pe bazat toujours ko sepeli sabango bolanda. Leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya sepela CAA. Ndenge kaka mesana ko sepelisa bino chaque année, CAA mo sepelisi ya bandion na ya kitoko a proposer pe kokuba ko proposer bino ba service ya kitoko pour na ko rendre meilleur. Ba voyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba. Ba vol ya bon pikiliki pe mo kwake ozo voyager na koko na assurance. Pour CAA assuraka toujours sécurité, pe confort, likolo nango bakisa ponctualité, oyo esalaka bokeseni na ye. Lelo yo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso, pe ya bana mboka mokili mobima endima ye. 33 ans d'expérience ezan tsaka vedi. Ah, CAA mojalisi, mfumu ya mapata. Kwanga ya ntolu la botike lango bakongo, kasi masolo ya vio na mapata ya RDC. Botike lango CAA seye yende mfumu. Na couleur enseignement bosimba ko ba élève ya complexe scolaire mama pemba ya électricité pe ya électronique bazalaki na ba pratique na ba atelier na bongo bolanda reportage ya la dinda na commentaire ya Héritier Mapindeli. Likambo etali pratique lelo na ba école nyonso na République démocratique du Congo awa na ville ya Kinshasa en particulier esengeli kotanga complexe scolaire Mama Pemba école ya Fondation Nerombungu oyo izana ba atelier ya kafu awa nde pratique ezali kosalema ya kokamwisa na ndenge ya kosakana te bosimba pe boyeba ke ba élève oyo bozali komona bazali ba élève ya première année na électricité pe électronique awa ezalaki na tona bango ya pratique bazali kosala ba démonstration ya ndenge na ndenge bazali ko créer biloko ya ndenge na ndenge awa complexe ezate na likambo etali pratique ba enseignant ya complexe scolaire Mama Pemba bazali très motivé komona ke soki théorie epesami directement ba élève baleki na
pratique pour bazana complexité enfin que ba lieu utile à l'agréable pratique nde ezali kosala ke moto comprendre na ndenge ya malamu eloko oyo ye ayekolaki na micro ya Info Lingala journal ya peuple moko ya enseignant atalifi tina ya pratique ezali bongo na première position awa na complexe scolaire Mama Pemba bana on a memi awa na atelier ba yo la pratique parce que l'école toujours qui théorie vendredi le lundi théorie ça la pratique nango na bana premier des humanité électricité na électronique le ba au monde nango ba yo palper ngo na pratique en tout cas toujours c'est la mingi ndenge bana bazoye ko la mbala moko pratique pour pas na biso pratique ça makasi théorie ça muke ba ça la montage il y a interprété schéma 1 et zo commandé des lampes en série yango ça la montage l'interprété unipolaire schéma 1 et zo commandé des lampes en série vendredi ba molana la classe na théorie mais les lois ça la pratique ça pire ma pratique bala faut ba sepeli makasi en tout ba sengi merci mingi na mfuma banga moyo nzamba PC ba chance à continuer effort oyo azosala ikende liboso ezonga simate nzamba batela ye abaxele oyo izangi kisenso kaka te Kinshasa mobimba même ba baza na province so za bezo ya kotanga pa mfuma banga moyo tout y est batele kitoko nyonso wana ezali bokasi ya honorable Nerombungu oyo azali initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba MPD atie ba atelier moko moderne ba atelier bien équipé na disposition ya ba élèves na disposition ya jeunesse enfin que bazala vraiment bien formé même école mosusu bobanga te soki bozana ba difficulté pour na makambo etali ba atelier bokoki pe kokende na complexe scolaire Mama Pemba pour na kosunga bana bino basa la pratique na ndenge ya malamu Protiva pezali poto kitoko pona bala na bino bazala en bonne santé yo pe mukolo okoti kombela ya Protiva encore et toujours oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire ebe na santé kitoko boye olesaka ye nini aliaka Protiva soka ba mama nyonso batimbe ya Protiva poto kitoko pona ba bébé pro mama soma ye mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye aliaka kaka Protiva protéine vitamine énergie azama yele na classe abelaka te alimbaka te ba mama félicitations na bokoneri bana Protiva facile à digérer et nourrissant ezana protéine vitamine et énergie bébé na yo kitoko ninyo esakaye baba ingakango santé kitoko nzoto makasi matemi disa mama tetsa mwana sukana mbimbi oyo sukana mbimbi Protiva pro bébé pro dans la communiqué nécrologique bolanda lecture na yango na mongongo ya Inti Mapindeli Famille Muyuala, Nadine Asona Muyuala, journaliste na magazine Info Lingala, journal ya peuple pona peuple, bazana mawa ya kwebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso, liwa ya papa bendeko na bango Philippe Muyuala, ye akufaki depuis mokolo ya mardi 18 novembre 2025, na sima ya bokono ya mokusi. Boye programme ya matanga, ezali boye. Mokolo ya vendredi 5 décembre 2025 na ngonga ya 19h oye debi ya veillée mortuaire ekosalema na espace babengi chez Moussei portail noir oyo ezwami na commune ya Ngalima référence à Resukamir régie des eaux na Binza Ozone. Oye mokolo ya samedi 6 décembre 2025 ndenzoto ya mowei ekolongwa na morgue ya hôpital ya Kankokolo na commune ya Lingwala epai wapi ekozala exposé na paroisse catholique babengi Saint-Barbara toujours na Kankokolo na commune ya Lingwala. Boye epai wapi ba hommage ya ndenge na ndenge ekopesa melaye pe ba dépôt ya ba gerbe de fleurs na ngonga ya 11h30 de départ ekosalema pona bokundami ya nzoto ya mowei na cimetière repos du soldat oyo ezwami na commune ya Nsele. Na sima ya bokundami bain de consolation ekopesama na espace Moussei kuna na Binza Ozone na commune ya Ngalima référence à Resukamir ya régie des eaux tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaka papa Philippe Muyuala.
Merci na confiance pe fidélité bozala kanango na info lingala journal ya peuple pour na peuple soki bosepela ki na édition le lobo ba merci na Igor Tingi wazaki na sima caméra supervisé pa ya héritier mapinde mes concours rédactionnels ya Nathalie Kaila montage comme maké pa ya Christian Kangebe ni Fabrice Lundo pe Francis Kanza loko kwanga na bino tokota na mokolo ya lobby au revoir. Leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA, CAA. Ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année, CAA mosepelisi. Ya bavion na ya kitoko, a proposer pe kokuma ko proposer bino, ba service ya kitoko pour na ko rendre meilleur. Ba voyage na bino partout dans la République démocratique de Congo mobimba. Ba vol ya bon pikili ki pe mo kwake, ozo voyager na Koko d'assurance. Pour CAA assuraka toujours sécurité, pe confort, li kolon nango bakisa ponctualité, oyo esalaka bokeseni na ye. Lelo yo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso, pe ya bana mboka mokili mobima endima ye. 33 ans d'expérience ezan tsaka vedi. Ah, CAA mojalisi, mfumu ya mapata, kwanga ya ntolu la botike lango bakongo, kasi masolo ya vio na mapata ya RDC. Botike lango CAA, seye yende mfumu.